Capage TV. Capage TV. Français bilingue. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne s'expriment pas en France, mais seulement en français. Donc c'est ça, il faut toujours collaborer les mots. Première Babani, première partie, on de français. Oui, première édition. Ah, yoka! Merci beaucoup. C'est la Kangami. Vraiment. Je suis maître avocat à devenir. Nazaki Nakamura Kuna, il y a viol. Vraiment, quelqu'un qui a violé les gens et tout. J'ai dit non, arrête, tu peux pas commencer à violer comme ça. Viol, oui. Il y a 19 ans. Non, il y a violé qui 15 heures. Non, papa. Comment tu peux violer quelqu'un avant midi? Viens les bandaka 20h, 21h. Aujourd'hui, un petit au Samsala. Vraiment, quand on est aquí difficile. C'est ça mes forces, mais. Voilà. Ils ont eu ça. Quand ça reste de ta téléphone est ça. Téléphone n'est pas bon, ma bise aussi ma bise. Mi se coupe faut appeler nous à 30 ans, mi se coupe quoi ni on dit oh manan na yeba tika. Yo ko sola kati na ça tenter. Si tu me trompes, je te trompe. Jusqu'à la gare. Comme il bon tu la l'amour c'est l'argent. Je vous jure Kapachu. Bon on sera lingio. Vous n'avez jamais déçu. Mais bon on peut sera boyo. On a retourne yo. Tika boy. Oui, madame na lingambongo pour déception na bolingo na e na kopena ngo. Sans ampiaka c'est que ça déception. Chose imbo c'est bolingo jaune. Oui. Ngato kenda quartier na tenga singi na menche. Le quoi dans mon coussé? Quoi dans la boîte? La cassine à quoi na minère. Singi la mèche au tika libane, banana tika tilo na tika la kotate. Na mona ka mèche après 3 jours 4 jours mèche ya obima. Singi tika la. Oh, tika boy. Sinjo salanga. Comme ça. Parce que je papa bengo na comme on a des réseaux sociaux et tout. C'est quoi dia? Tikanga. Les londo et bivalent na biso to yaka 3 personnes ensemble. Non, quand ça te capte, je me suis papa chéri to potana. Oh, bozaka. Zakak, abonneranga. Abonneranga qui te tanga ya kibashi. Iso, c'est Jefel, Anamongo. Luanda Mosika na Hotel Club Santerna Kolela. Pesanga comme une fois chance to solo la Tobo sana maso ya mabe eleka. Bilobela ya batu na sina bwaka pembeni na kotala seyo molongani wanga na lingi yo na kolinga yo wanela kana pesaka. Nakanisaki nakoki kovivre mozemba sayo nakoki te tosolola lelo tobandela lisusu baproje na biso fufo keleke ya likama wana wasango tomali mobali oyo ya boga basi balukaka azali awa pembeni nanga ye wana nasala manje ya kolia liboke ya malangwa na lituma ya balokele. 1, 2 Présentez vos fringues et soyez bien chaussés. Ambiance Basapela yo masanga
êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours, une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage Télévision, merci na abonné nyonso balandaka biso. En tout cas, merci na lingaka bino mingi. Na bino mingi, bozayanga, boza toujours scotché. Madame Émilie azan Australie, boboni ba gamme nyonso oyo ba make-up oyo professionnel, boli ba make-up professionnel Émilie azawana. So bobengi ye kaka akopesa bino ba biloko nyonso. Netinga ba fo de te akine na saela ngo vraiment trop te, mais naza na assurance na oyo penza. So na tiango na pozango ata na otoka ata so ndenge nini. Ça va. Et puis Émilie, elle a ça va tenir en ça. Moi, il va s'il n'a rien à tirer. Ana bagam na ya bilo na ye moko. Donc en Australie, so bengie, au rozabilo ko nyoso. Donc bilo musu na tiki yango. Oh, on dirait fixateur, so tche. Au salibo enolongi après mo tcha ba maquillage. Bilo on nyonso azana ngo. So bo contacter nga na pesi bino numéro na ye. Bien on tcha numéro na émission. Bien de to so la boy, komika Émilie, o tcha numéro na ye. Et ça là vraiment bien en plus c'est Aïda partenaire nanga yem tala tinga roba kitoko oyo yem tansala ba make-up yem do ngamo kuna ndoko ko cha maquillage te na komo poser ba cils deti bona poser ngamo ko bienvenue Aïda et puis bonjour na ba Hollande biso lelo. Bonjour coucou les gens, salut les gens. Bonne Mbasi. C'est qui kitoko, bonjour mon na santé. Je bois. Vraiment na mi bois kati. Makasi. Nakende ko pema na bino non. Na saka le pa na au pays. Pas la mataka avion. Oui. Au pays. Au pays pour la mataka avion. Ah. Oui. Un avion. Au pays. Na pays. Na vacances. Na vacances c'est ça qui bien. Au Canada du tourisme. Non, pas que tourisme. Travail pencha abattu. J'ai abattu le travail. Voilà, mon résultat. Et je suis maître avocat à devenir. Nazaki Nakamura Kuna, il y a viol. Vraiment, quelqu'un qui a violé les gens et tout. J'ai dit non, arrête, tu peux pas commencer à violer comme ça. Viol aurait été Ernie. Il y a 19 ans. Non, il y a violé qui 15 heures. Non, papa. Comment tu peux violer quelqu'un avant midi? Via les bandaka 20h, 21h, aujourd'hui, petit au samsala. Vraiment, quand on est difficile et les shit, on dit à violer, il y a qui n'a pas moko. Oh, oui, na baina otika procès na bongote na kuzongela ngoli sulu bumbashi na kuzonga pona procès wani sila kite. Ndeni bumbashi ba mbaya bino kitoko. Vraiment pona koyamba na pesa nous merci na madame Rosie Rosine Ngalo, madame Rosine Ngalo, vraiment madame Moko. C'est genre de madame Fozana Ba. Sikabo. Ayambi biso vraiment Rosine Ngalo. Madame Rosine Ngalo. Nanda kwa propre na ça qui est appartement.
Oui, ça qui est appartement. Ah, j'aime ça. appartement. Ça appartement, ça qui est belé. Ça qui est belé. Ça qui est appartement. Il y a qui biso wana madame Rosingalo et là on a assistant naie, bazaki wana donc artiste tout ça qui vraiment est belé. OK. Tout le monde est barrage à bazaki wana DJ TikTok bazaki wana ndekona biso junior wa likasi bazaki est belé vraiment belé na Diana. Diana elle parle pas beaucoup. J'ai dit pourquoi tu parles pas Diana? Il faut parler. C'est comme il faut parler Diana. Vraiment ça qui bien. Oh, moi je yo genda de cop. Nga genda de on sait jamais. Mais on monotonie. Mais ça qui bien, ça qui bien. On a que micro français, hein? Marcas, oui, moi, toujours épaté. On a que déjà de voir de loin parce que tu ne peux pas limiter seulement à Lingala. C'est ça. Il y a d'autres pays qui ne parlent pas les Lingala. Et comme là-bas aussi, il y a des gens qui n'expriment pas à Mangala. Tu vois, quand j'étais là, j'ai dit non, je ne peux pas faire les sketchs ça en Lingala. Ça, c'est quoi? C'est mais ça viendra. Donc c'est ça, qui n'a pas s'exprimer quand on a Lingala. Il faut aussi valoriser notre pays. Et vraiment, j'ai exprimé en France. J'avais exprimé en France. Oui. Mais c'était bien, hein? Oui, c'était bien. Je suis coordonné Nani Macron. Oui, Macron. Il y a une belle émission, Macron. Non, ça, Macron, je ne peux pas faire ça. Donc, juste le hasard, tout ça, collaboration avec Macron. Croyez ça qu'il y a un problème pour la France. J'ai dit, non, c'est rien. Les Français, j'ai dit, non, laissez-moi ça, je vais gérer ça. Voilà, j'ai collaboré avec Macron. J'ai dit, Macron peut béler vraiment. Parce que, parmi les gens qui français, c'est ça qui est. Si les gens ont pâté. Les gens ont pâté, les gens ont dit que non, mais cette fille, comment il s'est exprimé comme ça, oui, c'est comme ça. En tout cas, c'était bien. C'était vraiment chiant. Oui, c'était vraiment chiant. Donc, c'était ça. Et bon, on a Alde la Gombe de Kende. Ah, il y a un qui capache. Il y a un qui donc, il y en a pour ma Missy. C'est la Missy, je vais te tuer, toi. Vraiment, ça qui vient. Il y a un côté, il y a un crayon. C'est ça. Et puis ça passe à vie sur ce taille crayon. Ok, et les gars qui viennent, merci Narasia. Vraiment, ça coach, ça coach biso. Biso de casser à quatre outils dans ma boque, un gars, un cabino, aïe, vous avez la pensionalité. Eh, la pensionalité. Vous avez français? Oui. Moi, je suis en français. Il y a que les Français, oui. Il y a français. Quand les Français, qui lingala, vous quand la binga place ça, aussi le cas. Ah non, faut parler toujours en France. Parler toujours en France. Voilà ce qu'il faut ça combien de temps pour y aller français? Le quoi ça, t'as 20 ans. T'es pas dans ça, mon français c'est rien. Pourquoi le français courant? Mais tu sais pas français parler. Tu vois un peu? Courant sous. Courant, oui. Parce que courant, c'est contre l'électricité. Français, électricité. Par exemple, on a 4 sortes de français. Français courant, français laki, français orthographe et français bilingue. Oui. Tout ça, on nous a pris ça. Tout ça, on nous a pris. Congolais, est-ce qu'on peut avoir balingani? Congolais, français bilingue. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne s'expriment pas en France. Mais seulement en français. Donc c'est ça, il faut toujours collaborer les mots. Il y a là pour 20 ans. Merci. Aïchou. Oui. L'habitude mystique. C'est la mission enregistrée à Gondwana. Hein? Gondwana, première partie, première babani. Première partie, on devait français. Oui, première édition. Ah, yoka! Merci beaucoup, c'est journaliste la Kangami. Vraiment. On sauve la chauffeur Kabajou. Merci. Ouais, Saki. Kabajou. Moi, j'aime pas moi le bois Mungalax. En plus, moi, on m'a dit ma chasse tirée. T'as
nazakondana mpe tozoka nsima. Azul que põe o número. Merci en tout cas à Madame Dako Émilie Gracia Deborah Rosa Majanga. Hey! Gracia Deborah Rosa Majanga Émilie Dako. Émilie Dako. Ah, y'a un peu sa bichon. Y'a mon tubilo nyonso ba maquillage logo na robe na ye na ba robe bébé en tout cas non la qui ça au CP. Kitoko c'est kitoko ngape sara likoko azo sala ngaka ba bien on a zaidi awa izo kita vraiment likoko azo sala ngabia yo kutu taille es nyoka sans libumu ngai penja njemba zo batela quand tu t'habilles ngabivo kimi moi et ça horaire des à la journée il y a chaque jour à dimanche non chaque dimanche lundi ti samedi ka kuna na quand 24 24 sur les qui à cinquantenaire pour ça nous minimum Oscar tu es bien Oscar le kozo qui quoi nini mola bandal mola wana penja kapashipata mas nyoso kita tout ezo kita oui zo ça c'est tout Dio faut avoir rendez-vous penja Dio faut avoir rendez-vous bali boso pina ko kapenda awe longwe c'est mais vraiment ba ça la bien ça va ça pour la matériaux ba matériaux et durable en tout cas voilà zo suis oui c'est que aussi ça va million ça maman mini ina msusu bondaso na osvalelo en tout cas Aïsou boakanan poyo comment quoi sanka biso tozala makasi ya kobwaka te na batv yango tokoma oya kusambika na émission ya Kapashu mutu atika munona na defo Kapashu wana namoni Esther Queen donc na sa chapeau plante na jana ngwaba okola kisate oui merci Kapashu lakisa bango namoni Queen nda sali yango pesa na bomiso mwa mutu merci asali onde kitoko suki ezate mais tala na kovo penja suki ezate Kapashu asali okitoko mais Queen Esther vraiment Kapasha ozala kuna vraiment oza jamais déchiré asa ne kana yala 24 et il y a les gens so bebsi français na zui attends na bebsi na bebsi poza kana droite oui voilà so bebsi français na bebsi Kapasha fona zanyoso asa ne yala wana na kasavubu donc so za wana ne yala omona et yala on za côté ni et les gens le quoi so kende so uti victoire oti victoire ozoya bokota kwa direction wenje mo ezala wana na non comme Gambela te wenje mo ezala wana ya bateka pe ba nini tombola bwe Gambela ni esa côté Gambela voilà
Gambela Gambela te. Kaza mwana ngiri. Oh, bon gigi wabinga gigi kaka bagambelelo mo. Ah, Gambela to banda sola tia pour mwana. Voilà, madame Azawana, Esther Queen coiffure. OK. Vraiment au sala musala kitoko. Merci Queen na confiance au Pessinga et salon Zuri. Kuna penande makamba. Kuna pendande. Ba perruque ba la qualité et la différence c'est Zuri. Tika boy. Non, madame Zuri que tu te bénisse. Maman Aza Bandaza au pays. Na benga ki banga bi non. Aïda. Aya Zuri. Tika boy. Zuri faut sentir que Aïe pas na Zuri. Aïda Zuri. Na CTC. Côté ni. CTC na mall. OK. Mall eza CTC mall na kati wana na kati ya mall wana okomona nini comme na on Zuri eza na kati wana na premier niveau to na deuxième. Première. Quand on entre ba bazaka na sie wana na ngambo boye côté batekaka balaska babani babilamba. Oui babilamba azawa na Zuri azawa na au planti na yo kapashi fokin mama zo yamba penza kapashi aza gentil hein allez qui la mon gentillesse po biso to linga gentil biso to linga gentillesse la simplicité oui au ben artiste la comme ta kwanda ko zika c'est ça aida likamwanda ko zika nona na ninga yenda kapashi kuna nazika ki Limbisa kapashu limbisa mudumbeki pazawana mudumbeki basaka ka pembeni moko na Zuri donc so za na Zuri omona aseki bani ndakotumba limbisa leba itenda kapashu zikaki njamba zwa lokho yebika toluba te to tsela nyoso ka njambia solo ouais mudumbeki pazawana donc asa pembeni na Zuri soko za na posola tabilamba ya États-Unis peut-être non kende États-Unis to envie ya kango mais na kisansa rejoint na mudumbeki basola tsa bien et voilà wana na moni susu madame Rosingalo madame Rosingalo vraiment asa ange Rosingalo asa ange Gabriel au baby c'est ça pardon c'est bon au baby c'est hey, oh baby si. Ange. Kabashu. Ange ngamiel. Oh baby si. La bonne ça. Voilà madame Gisèle voilà mon collègue Zuri comme madame Gisèle Vang. OK. Madame Gisela pardon. Madame Gisela Vang. OK. Maman Zana au pays mais les 15 des jours ya les 15 jours avant anniversaire. OK. Maman ba to ko chama yele pour le vraiment Zuri puis ba ko somba ba pour na bango to ko soutenir yo vraiment parce que ça mon amour za malamu za respect et tout ya on esi bande surtout za respect na simple et fungolaka madame Virginie Londo Virginie Londo bien stress madame Kalibanga le bébé Chaliba. Somo. Madame Virginie voilà. Oh bozo muna manzaka na ngamoko. C'est ça mes forces mais. Voilà. Ils ont eu ça. Mana on va cadeau bien. Je vais là moi il faut faire. Quand ça reste de tes amis. T'as vu Alim Sanga. Voilà, madame Virginie Loambo Vernier Express. OK. Ya za musikate. Azawa. Kabamba. Mwisho uchi ndo kwa bisoto za soto uchi toke kwa commune ya Lingwala. Asane fo sa mpanjo. Kaka na bâtiment ya Sanef wana omona Vernier Express ezawana. Azape na justice, azape susu na Gombe. OK. Osala manjaka ndechi oza manjaka na Virginie Loambo. Non, so ye wana surtout za na posa. Luambo? Mwana Luambo ko. Luambo atika. Somo. Luambo. Atika ma Virginie. Na Virginie pe ya Luambo. OK. Na rolekela ye. Fo leka. To suka na to continuer. To suka na. Voilà. Na lobby to lobby pe mahambo o ya ba. To lobby mahambo to leki ngokara ba chauffeur. O ka histoire ona
chauffeur amema et ça qui on est vraiment et cela qui passe mingi mon de tozaka boye soki toyeba mtema bato c'est ça tokosungana te nde kwazuyo na CFMC bosambela na église moko ya mona bato basambela ka mingi ba ntoki na bunya non ngom tasambela mina ngaza pembeni te mona bango na bato bango na kwa basimba Yesu bakutana na jour azosekwa. Alors, maman Julia aidé yo. Bata ma pe to bato tondi l'église. Bata ma pe non maman bato yo bo sali 5 ans. Ata na 5 ans bola mon kia sala la hotel. C'est ça. Tango Julie kansi ko bomai o réfléchir te. Et ndama pambola maman akufi oyo. Nande. Ma clé est vandi kinyate. Maman bi jamais de la vie. Obomingai. Mais yo ko vanda kinyate. C'est ça. Mutu kade pe monaniti. Babia bimena kati. Azolo bana kati. Na ya na so ide gwango. Bakenda koteka nkuna na mataji. Mama bi yangai mtokeli ya makabongo te. Ngana sunga kio na lamuni proche. C'est ça. Yo zonga nga retour à l'expéditeur. C'est ça. Oko sentir. C'est ça. Et si na ntepo buko le pango tikali. Tika boy. Mama yemsinga bin Aida. Buko le pango na febina. Oh, yo kutana nende azate boy. Mais non senti. Maman la jamtema. Abi non otikinga ibana na mikebo. C'est ça. C'est ça. Na batu baza abi mo kilo le. Ba musaka makao bazaki oreba. Bazaki mo sembana. Ya. Mo wenda yebi réellement il fait bonisi. Mo we. To ko banga confiance. Confiance au epinja. To sako boto sunga mabe to sunga pete mabe mais nyo soka nzambe mutaye ayebi c'est ça voilà ai chuto continuer no kitoko merci likamuna chombo est-ce que chombo peut comme moi distraction na vie à batu to chombo ils ont ramené quelque chose dans la vie à batu vraiment chombo surtout na likolo nango ba relation amoureuse si est-ce que moi ça ko yeba mot de passe à mobile pas ko yeba mot de passe à moi si sono bobalani te ya copinage kaka moni bato balobaka pili quoi matungulu soki ozokata ngo nde esalaka pilipili eza kwa telefone ya mobali eza mpe kwa telefone ya basi eza basi suba basi ya mabala me makambo suba asalaka wana na sesi oko oboya ezaka mibali te nde batrompaka biso mais telefone mpo na ngai na kopréféré na ngai nayeba nimbo de passe na simba ngo même pas pour na tozala bien parce que ata téléphone eza yango te tobeba na kaka likambo ezalaka eza yango téléphone te nde epanzaka mabala o non eza kaka yo moko nde ozotambwisa relation na yo na ami na yo na mobali na yo obie mwasi na yo obie mobali na yo ndenge akonsidéraka yo voilà eza yango téléphone te mpo avant téléphone ya deto bande ya kose trompani te bongo siko nde téléphone esa téléphone nde koboma biso osuba makasi miso ekokufa wapi ningusa na 30 ans miso ekufi kwani omanani nayebaki kaka yo bosolaka ti naza atante si tu me trompes je te trompe jusqu'à la gare kapashu ekomi bongo te po bolingo esa esu te bolingo esa esilakala yanga lesa bato l'amour c'est l'argent je vous jure kapashu mbongo soki alingi yo ozala jamais déçu mais mbongo mpe soki aboyi yo okomona retour na yo tika boy oui madame nalinga mbongo mpo déception na ye na bolingo na ye nakopre na yango so oza mpiaka seke oza na déception so ezi mbongo seke bolingo ezongi yo pafana ya mbongo nga mbongo kapashu ne bato balobaka l'amour c'est pas l'argent ozanga mbongo ozala na bato nayebisi yo ozala na mbongo ozanga bato boya botalika lokwa niage Encore mikolo ozaka na avion nga safi ya pepo apelle moi ida pepo ngai kapashu makambo eza ebele barelation tozomona oyo surtout ya biso ba 2020 2021 c'est ça bolingo solo ata bali yo so abatrompe aotende kaka donc initi ya oluka ta telefone kobuka kaka mabolongo soki aza oyo nzambe apesa o nzambe kaka asala nyonso eza vraiment vraiment aishu tokende yango vraiment kitoko petit à petit mpe naoke libéré na ngai yo tokende yango kitoko namoni polo olati oyo ah oui okende kamba
Non, nazolinga nakende. Babi okende na quadra. Yo po kende otika mitumba. Nakende te. Nakende te. Asenga to kende seki na ndoka ba mal à l'aise. Loko mona sinzo ba yo po te. Na ipsa kioti. Nazali na kofi. Na kofi ba problème ka mo sindi na zabon, sindi akamananga. Tika boy. Nga to kenda quartier latin nga sindi na menchi. Le quoi na za mu kusi? Quadra boy. Bakasinga kwa na minere. Sindi na menchi otika libana bana na tika tilo na tika lokota te. Na mona ka menchi après 3 jours 4 jours menchi ya obima. Sindi atikala. Oh, tika boy. Sinjo salanga. Prends isati. Parce que tu vois, papa benga, na comme on a des réseaux sociaux et tout, c'est quoi dia, Tikanga. Les londo et bivalent, on a biso to yaka 3 personnes. Non, quand c'est qu'à personne, je me pas quoi dia. Mais mi gona zanga na papa chéri to potana. Oh, bozanga. Zakak, abonenga. Abonenga ska kicheta ngaya kibashi. Kwata yo bonzanga. Mikona papa chéri. Bon héritier, on a concert na fiki na ipsanga na zamno zati, nga zamne a palette. Moi que concert zati. Ta keta pixenga. Asa ba fiti bozana tikala. Papa boyaki. Anniversaire, c'est quoi ça? Oui, anniversaire, c'est le 7 décembre. Ouais. Et biso toza batu to bongite. Mais motema ezo tuta ezo motema ezo senga to kaba. Ouais. Et ngala lobaki na lobaka anenyo surtout soki nzamba baksenga une année de plus na refeta kangona ba orphelin. Ni la baki moi OP na kende lisusu orphelinat. Na kesu na orphelinat de la place na kanisa balik ba bana ne bele bazawa na bayoka ka bonne année. Makasi. Bayoka ka le 25 décembre. Ayebi yango te azalata na tante. Ninga na lobaki te. De quoi un jour les a de quoi ça décembre. De quoi le 25 peut na décembre. Bon ngana ko kende oya muketo ko mona nango to tikela bango. Yango mo to sala ici pour le joyeux anniversaire avec Aïda. OK. Kitoko. Merci Kapachi. On pour les verts blancs. Vert blanc parce que na lingana. Ngata makila nto teza vert. On comprendre. Ngata ke toilette vert. Na linga toujours vert. Oui. Attends, je n'en vois non ta robe vert. Oui. Nga vert. Parce que ça vert strong. Pas vert oui. Na baki mo lokwa na sipembe ko tika vert na boite na baki yango on mona pe ata na nini image wesa kape du ni na baki na ya nango le 7 décembre o pa Monique ya ozana pour soutenir biso vraiment kokanga mtema te ata na lipa ne lamba na ji na mai c'est pas obligatoire mais ceux qui motema tout ici comme baba ai ngana zo occasion ko soma bien kwana soute les kata na Western ou bien les kata na FBT misala on récupérer quelque chose né maman Nathalie Fiki pour monter papa Paul Abi keni na FBT Aïda na tes agents les agents c'est les agents il y a transfert il y a transfert de l'argent toi aussi ça dans un il y a papa Paul Fiki pour bango de ba travailler na ba lekechu et tout na ba coach d'Acosta et madame na le baki ai vraiment na sibra la musala na yo et le coleza et le comment ya bien ko fêter na ba orphelin vraiment les capos ont quelque chose na yo vraiment mutu nyo soto atina relo ko na vraiment okomona ngo kokoma ouais kokoma to ko lekisa pe ketala mama kinganya tina kelo ko boy parce que biso to linga ko sala makamwe za ouverte voilà ça va bien en tout cas toi qui est bien toi qui est bien molo vers la fin n'est pas pièce oui gag eza gag eza série eza ba série eza série court métrage court métrage voilà to so sala ngolo mona fifi na nini Messani, ça va? Oui, et ça va bien. Là, je t'aime, merci. Merci à madame Déborah. Merci beaucoup, madame. Qui va tourner, ma chérie? Problème, mais ça va, tu me soucies à Monica.
à moins que vous avez un million. Somme. Il y a un ballon temps, oui, c'est là que vous carburant. Donc, vraiment, maman, il faut que vous ayez Bon, bien, DJ Franck, le scrap du travail. Bien, Penza. Vraiment, merci Mingi. Et merci Namukolo Chetemba. Namuna Oteka et Chetemba. Namuna Onante Papa Menatouna. Merci beaucoup, vraiment, Madame Déborah. Merci Aïda. Zongo le papier. Merci Kapachu. Comment mon chité le papier. Maître Eden Koukel. Maître Eden Koukel, vraiment, maître. Atika rapproche n'a rien de défaut. Ah, ça va. Vraiment, il y a sur la cabine. Poultra, ça fi o azara na Brazzaville. Vraiment ça tikaranga pété Poultra. J'en a Brazzaville et lui tantina ida. Moi je t'aime beaucoup. Vraiment tu fais bien d'autres Poultra. Aza mona moko aza bien sur la cabine batunyo surtout madame Sylvie Sylvie. Madame Sylvie quoi? Sylvie Silikasi. Madame Sylvie Silikasi. Vraiment azaka bien. Il azara mina madame Léandaya. J'ai anniversaire à Léandaya. Léandaya, ouais, du théâtre. Maman Léa. Maman Soraya. Maman Soraya. Merci à la boss Nanga Abedachou. Comme elle qui bosse bientôt, c'est mon anniversaire. Boss Abi sans problème. Vraiment, dans le bien, on a caméra, boss. Le combat qui sans problème, on a pas sans problème. Vraiment, j'ai parmi les boss, vraiment, ceux qui lié à répondre. Oui, ceux qui considèrent oui, à répondre. Mais ça, les boss, ceux qui commettent, avant de faire un ziki, soit des pompiers. Mais ah, tu vois, Rabino, quoi, c'est ça. Pas bien. Alberto vie. Roberto nga ba vie. Nga pe vie ojoka na cop na nga Somo. Ange Kakubi, vraiment un joueur na biso azara. Ya zana Ivoire, pas ba Côte d'Ivoire. Ange Kakubi mais azobeta je pense son Maniema ou bien Maniema. Ange Kakubi basé ce qu'on a Kolwezi, azave parmi ba o bazo soutenir artiste Aïda. Vraiment merci so ba joueur li ba soutenir biso. Mais ya biso na oula ba soutenir. Onani. Voilà, j'espère. Combien la Chancel? Chancel même à demi-dieu. Na combien était? Aza ba batch micro mais combien là? Naza non était. Non, tindikelo. Merci. Voilà, anniversaire un peu camité. Anniversaire. Chancel, voilà. Na yoka Chancel et ça peut bien aipe. Anniversaire na occupé moi. Na Chancel même à demi-dieu. On se rappelle un mot peut bien nga Chancel vie. Docteur Mata, Docteur Mata. Professeur, les anniversaire na yo. Anniversaire na docteur. Som, Papa Dior, Papa Dior, na yoko, na sentir. Tu que la charge de sa bête d'acheter. Voilà. Merci Kapachou, merci na yope. Ouais, Émilie Payokio. Madame Émilie. Madame Émilie Dako. Moi déjà na botoli Kapachou et après singa papa moi et français na dégagé vraiment les lots na merci beaucoup. Comment on dit site non site ya chaîne et ça Aïda Gladys officiel officiel OK bon quand on internet bon page déjà Aïda Gladys officiel bon TikTok Aïda Papa nanga TikTok. So tozo lukwa tota ona joka la TikTok. Desa kobina ngai ya mona zaki na bimaka na ba musicien. Yango anako. Na na lokie tu moronga Kapachou. Sikabo. Épice. Famille le combattant lokie tu. Papa Bachel. Sikabo. Naina bossa Madame Patience Malonga. OK. Les amis d'Aïda Baspe, Madame Patience vraiment Madame Patience Malonga. Ah non. Kanisa batinyo so yango. Ti. Ba ona kanisité. Bambote na bino surtout. Bambote na bino surtout et vraiment Nzamba bate la bino na sambela ka trop pour na ba fan na ngai. Ouais, il faut sambela pour na bango on sait jamais. Bango ne makam. Bati ba otika ko ba otala ko na bandak na bango ba osepela nonga pe na mona bino te. Mais na sambela ka na Nzambe abate la bino vie pe na peso mbote. Eza ko diki mbengi. Odiki mbengi. Voilà, avant ko tout ça kula. Na pesi mbote la ngala Prince El Matador. OK. Bambote na yo mon vieux et batunyo sobolinga ai ba base nyo surtout et ba fan à TikTok. Ouais. Vraiment bientôt là c'est mon anniversaire. Na sentir na ba
madame. Keba, voilà, na senti mino bino nya sorti ba fan na TikTok, Instagram, Facebook et na ba page nya sorti minene oyo ba souhaiter biso. Vraiment merci na capacité. Ouais. Joe Mystique pe ba ozala wana équipe mobimba et merci na bino nya surtout que Dieu m'a béni. To question micro fort. Moi voilà ça me sala vraiment. Faut ça me sala ça bien. Merci. To zo ke kolamba kuna na français. Non, là, oh là, non, là, je vais me préparer à France. Merci en tout cas, Aïda. C'était un grand plaisir. Balanda Européenne Aïda, officielle. Oui, Aïda Gladys officielle. Aïda Gladys officielle. Bolanda Pémission. Pour un soutien Aïda, pour te motiver, pour reconnaître et belle chaîne. Pour s'abonner comme 1 million. Bah mon appel qui est, bah fille n'abisso à comédie, bah fille n'abisso à humoriste, n'abisso, bah ça fait dans level, moussous, ça la carte, bah comme ça besoin d'abord moussous, bisso moi à toi qui n'a musique à tété, to partage à car, to chaque artiste n'abisso bah musicien, beau partage à bilo bah Aïda et ça la peine bien beau sur la page et ça la bien beau s'abonner massivement. Pour aller l'autre ceux qui awa, merci na Kassi boutique, merci à bateau Nion sur Zarabisso, bah partenaire Nabisso, Aïda yo, Kassi boutique là ça y est, HP Redo, moi n'est là ka. Combien la kingai mais la tika makabwe te ngamo na osale souci merci maman d'être ba nini osala ba série faut ça na HPR de ça lo bien yo ko linga lo ba joki et ça lo bien HPR do qui peut Aïda et ça la bien à part nanga Ursula Kaili azakuna Tindara rapport plan mon pour Aïda et ça la vraiment bien merci na Joe Mystique merci na grande équipe ya Capage Télévision on a lelo to ceux qui awa bye à la prochaine au revoir. Ba pode bata chokote biso ba pode bata chokote oya baba to ba pembe olingi pembe ok mwindu olingi mwindu Ruth Beauté ayebisinga nazala place no zaka wana onga pena posetelenga na ki osalinga bien do esinga Ruth bato batunanga pakola nini ozopakola nini mikolo na zao donc depuis na oti sida faut monter na yindi mais na yindi te na pestis ko chocopo donc ça va produire Ruth Beauté ce savon noir quoi savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindo ti mo ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir ni ki oui donc ça savon noir so ko salela ngo elongola ba biloko wana OK et nourrir peau voilà bato o bazana ba moni ke mabumu et sala mo ndenge bate yango ya Ruth Beauté zali o ba ngo chaque soir bato bazana ba bouton belé sala wana manjare o eza pona ba bouton o eza pona nduta ko bazana ba nduta bo consulter Kapachula bo consulter Malika Mania bo yebozwa ba produit et moto ba na pona bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso ya ba fesse po ye minene zali tika boy poitrine neti yo boy eza mibali muso alinga mwasi na mais bu na yeso ezaka mwasi poitrine za minene voilà lèvre ya mbebo neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose ba garçon o en tout cas Ruth fa aider biso ba biloko ya mo edele ngalinga na tena mwindu bona za moi c'est mieux que na chelo côté na ba lèvre ça ba lèvre là bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. Rose parce que même ba jeune belé ba quartier o ba kuma benda ba bemba ozo ni ko tia Pepsoda ziki si yo mbebo longolo ba potentiel ba pota oyo ngolongolo erosize ki sote oyo eza bokopakolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli neti ba ba journée mobimba ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngo bobenga poitrine o mobali na wa mesa na solo njoto na o solo nini oyo zo mesantia mobali c'est ça solo nini il faut te na katikati ba nini moni ba lèvre na biso asi o tia ngo pene likolo na ngo wana c'est un inconvénient exact parce que c'est naturel surtout pour na bolingo pour ba fille ebele balinga bolingo ba fille ebele o mona ke mobali remorquage na mo mo ka sa ko ka ba moko te il faut o asa ko ka deux fois c'est tant tout papa yo ka ko goûter c'est ça ba produit ya Ruth Beauté yango et tout ça nango déjà na marché
oh ils ont besoin de contacter Kapachula ou contacter Josman Yamalika pour recevoir produit. Pas numéro la bisoka, bah on va ébi pas numéro la biso, mais tu retiens pas numéro la rythme. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote? Maman Kapash. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur ba caro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Ko bosa na te au redezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozala kana bata mabe biloko bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe nale, frappe. Mam, Bariva, j'ai lié. Maman Zala Bopédo, moi la paix Azala la Bopédo. Touro est à 2021, bah âge mignon sur la main lié. Bah basket, bah sondage, des zéro à qui. Pour ça, dans le bango, boya. Ah, on a mam mignon sur les alliés. Maman bomisa bana po ya ngonde bokasi ya baparents. Mam eyelilo nyonso. Chez Mam, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construite SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Un
Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au plus 243 85 12 52 330. Lougou Béni Daniel Service Construct SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Capage TV. Capage TV.